Karine Mokonzi a démarré carrière musicale. Totala, la chanteuse de la musique facile, Jailisho Abimi. Alobi musique eza makambo na ye. Soki pe totali ti lelo, Karine musique abandonna. Jailisho, la chanteuse de la musique facile. Karine a gangi internet, azandumba, biso bandumba, akosala kindumba, eza basta. Karine asali kuta tandamba kindumba te, tomona grâce temo, en personne. Moura komote kaye akomosala penza kindumba officiel. Tilelo atikala nango. Karine Mokonzi aloba meturo penza lobi ya tro. Alakisi biso a convaincre biso. Azokoma mosala nzambe. Azokoma mosala nzambe. Tokanisaki soki wana totala Yvette Kalombo mama na Meshane mosala nzambe. Nyonso esalami eza volonté nzambe. Mokili yango ezali penza elengi. L'invitation au film de l'on parle. L'invitation au thème na rond-point. Ça sera chaud avec Maman Pasteur. L'invitation au film de l'on parle. L'invitation au thème na rond-point. Ça sera chaud avec Maman Pasteur. L'invitation au film de l'on parle. Ça sera chaud avec Maman Pasteur. L'invitation au film de l'on parle. Ça sera chaud avec Maman Pasteur. L'invitation au film de l'on parle. Ça sera chaud avec Maman Pasteur. L'invitation au film de l'on parle. L'invitation au thème na rond-point ngaba. L'invitation au thème à côté n'imagine si quoi il fait Kalombo y a-t-il le bouteille en soin. Bien maquillé, bien habillé, bien parfumé, bon français. Aïe aïe aïe. Mais t'aimes ce qu'on a rond-point ngaba na ombele là. Voilà. Ça sera chaud avec Maman Pasteur. L'invitation au film de l'on parle. L'invitation au thème na rond-point ngaba. L'invitation au thème à côté n'imagine si quoi il fait Kalombo y a-t-il le bouteille en soin. Bien maquillé, bien habillé, bien parfumé, bon français. Aïe aïe aïe. Mais t'aimes ce qu'on a rond-point ngaba na ombele là. Mutaza nanga mtu mtema te tozo kufa tozo botama tozo kufa toyebi mukolo te toyebi tango te donc togo vanda tena ba problème ba to mitema toza kana makambo batu ukutana mutu bo deto non tout ça pardon tout le monde je peux citer le nom si tu veux c'est ce que j'allais dire. Dis non Pamela Gloria Tolobana la biso déjà c'est bon. Pamela Chekola pardonne-moi et qui encore c'est tout hein c'était seulement Pamela Gloria Peniel et Karine non j'ai pas de problème na bato belete hein internet. Il y avait aussi une dame dernièrement au bando publié comme ça. Non on les a kutu makambo ba réseaux sociaux te on les a d'accord Herman Ampo yo azo signaler biso je sais pas si tu as quelque chose je la connais même pas c'est celle qui m'a insulté. D'accord donc tu as le bando pour un rendez-vous ça mon rendez-vous à Foi Mike Kalambay et pasteur Mike Kalambay le 27 juillet 2020. Pardonne-moi et qui encore c'est tout hein
C'était seulement Pamela, Gloria Peniel et Karine. Non, j'avais pas de problème dans Batobelete, l'internet. Il y avait aussi une dame dernièrement, on va publier dans les non, on les a écoutés dans les réseaux sociaux. D'accord, Herman Ampo, il a signalé Bisso, je ne sais pas si tu as quelque chose à connais même pas, c'est elle qui m'a insulté. D'accord, donc, tu as le rendez-vous, mon corps, rendez-vous, il y a Foi Kalambay, le pasteur Kalambay le 27 juillet 2024, dans le stade de Martyr, donc, dans le vie. Ça sera chaud avec Maman Pasteur. L'invitation dans le film de l'on parle. L'invitation dans le rond-point Ngaba. L'invitation dans le côté n'imagine si vous faites ce que l'on a dit, le bouteille en soin. Bien maquillé. Quand on a tout le rendez-vous, mon corps, rendez-vous, il y a Foi Kalambay, et pasteur Kalambay le 27 juillet 2024, dans le stade de Martyr, donc dans le vie. Ça sera chaud avec Maman Pasteur. Et puis balobi ke non liboso batu ngaka bola kisa batu ke non bozo lo bana bino meze loko bando sala kala ezana mutu moko ya munene ndaza na sima sali ke yona karimbo yo kana. Non, moi je crois pas, c'est faux, parce que moi je crois d'abord ce que j'ai fait na bo moto nga mo na sala monte, parce que j'étais tellement choquée na problème ngana Karine, et pareil Karine aussi elle était tellement choquée na ba problème ngana ye na moni muto encore sala monte ya panzambe. C'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a convaincu, il y a qu'on s'humilier. Parce que ma Bible dit l'humilité précède la gloire. On attend, on a s'humilier, la s'humilier qui n'est pas et qu'on s'en a retombé dans mis sur bateau. Mais la taille qui batute, la taille qui nous embête. Il y a un mot dans ça qui a un quoi dans ça qui a une taille qui nous embête. Le roi qui est convaincu par le Saint-Esprit que je devais le faire. Il y a un moment où les cas pété. Parce que le roi peut rebenga parce que qui moutou. Donc peut rebenga peut boepe aboa qui sina toi le bique eh na kota mamona ta kati pe téléphone toi humilié au en public mais ce yé mon randimi ango a ebisi bo solo lié pas a osengi muninga pardon et pas sengio pardon parce que elle reconnaît aussi de l'avoir choqué, je reconnais de l'avoir choqué. La reconnaissance là c'est pas les humains, la reconnaissance là c'est le Saint-Esprit parce que nul ne peut faire ça sauf car le Saint-Esprit dans son dans le cœur et le rein. Je te dis sur ma vie, Dieu m'a tant parlé, je n'ai rien contre Karine maintenant dans mon thème. Si on avait besoin que tu aies comme avant, tu sais comme avant, elle m'appelle, tu sais le quoi et l'autre, ça qui personne ne peut faire ça par Dieu. Encore sondé, mon thème, maintenant sondé, mon thème, il y a Dieu. Il y a des gens qui m'appellent, Keba, mon tosi, Bokena, Nebongo, Keba, Naba Poison, Keba, Mokili, Koma, Mabe, Keba, Keba. Mais moi je connais le cœur de Karine. Bato baolo balelo bayebi Karine la télévision. Moi je connais Karine Yandako. Ce Karine parle au bisinga bon parce qu'elle connaît mon cœur. Ayebi Yvette Yandako, ayebi que Yvette elle est incapable numéro 00 ya rosalango. Ngapi na bi que Karine elle est incapable ya rosalango numéro 00. Mais le Jean barolo bakaka. To s'attendre kaka bato balo bakaka. Jolicia, Yesu akitina mokili na bonzambe na enioso, Jean lobi personne, mutozaki te, na sa mabele na mabele mutozaki te pour ouvrir le livre de 7 sceaux. Personne n'était là pour ouvrir le livre de 7 sceaux. Mais Zambé mora kita pena ouvrir le livre de 7 sceaux, dino ku fait la biso ne kulusu na croix marmunio se mora lembi na bi Seigneur. Père, enlève cette coupe devant moi. Mais Nzambe kuta betie kara ce botali ta où Yesu albaki que Seigneur enlève cette coupe devant moi. Ti na kulusu nde Nzamba yo mona rien parce que le cas fait la humiliation Nzamba beta ke kara. Ta ba bika Nzamba la coupe va ko sone mbamo kare bandi. Ce botali de sika makima mutoke même akila si na croit ta le tout est accompli de Nzamba. En tout cas, merci Yvette, Kalo. Pourquoi tu files d'idée là? Mais la 4 tu vas comprendre en retard. Ouais, donc pour dire que Moussala, Nyonsoto, Odao déjà, au bout ici, un peu fait d'idée tout. Je disais autre chose, c'était important. Mais tu parles peut-être et après. C'était très en tout cas, ok. Je suis désolée. Non, il y a. D'accord. Mais Nenga Naloba Yvette, pardon Sengi,
parce que na Karine Bosengani pardon parce que ndenge le nous ba de la vie à sika au niveau ça va problème na ba touté donc et ce qui ka na Karine ou bien so continuer en fait par rapport à nga motema na nga na ke moto liboso oyo ngai il faut dans ça la passe c'était Karine parce que elle c'est quand même une histoire le reste wa mon kaza problème nanga il fait choka qui est de quelque part ou de quelque part en tout cas pardonnez-moi je suis vraiment désolée pardon au monde entier donc ça les familles me sont rose en finir na Karine makambota aussi mbipe moi si mon boisson pour mon bota ayini yo limbisanga mais liste exam là parce que le temps ba kombo et moi si mon netsando le baba penyel moi si mon pepe ba beta ka ya zu histoire na ya kolena ya penyel comme si yo pe munguna na limbisanga donc Moutonio soit moni oui penyel na senga pardon kala c'est même pas aujourd'hui c'est depuis longtemps depuis 2019 c'est penyel pardon kala mais en tout cas j'ai pas de problème avec toi et aux maman bala na biso kala penza na biso peut-être en tout cas je sais je me rappelle plus mais ils ont nda kunanga et attends on va ne pas voici l'homme ok mais j'ai déjà fait ça date ouais. Seigneur pardon kala si je peux le répéter même 1000 fois ma chrétienne balemba Seigneur pardon donc pardon Peniel si je t'ai vexé pardonne-moi moi aussi je te pardonne oui tu m'as vexé aussi je te pardonne tu as vexé mon frère je suis sûre qu'il t'a déjà pardonné depuis et tout le monde fait sa vie avec Christ donc Bote ba papa ba mama bandeko bote barando na barandonete bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bébé bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi, ba projet na ye, balobaka. Mingi soto tali bien, on dirait batunde mbasale la kango. On a pêché ça à 3 exemples. À part via Karine Mokonzi, et pesa bato belé, courage, et pesa bato belé kondima, et pesa bato belé foi, wana c'est normal. Wana pesa logique. Alors, o pesa nango logique, hein? Mende sikoyo na mokilo foye bango bato ebele so baninga sa likambo bayebisaka même pas baproche na bango babangaka teke likambo na bango baloka bango na bandoki to eloko boyela bango babangaka kaka ide na ye moto mosu ya kosala yango à l'avance ateza nango mabe te moninga sala likambo oyo ningo sala me mingi balobaka te baoyo baloba baninga basalelango bamiso balela bamiso basilika bamiso baloba eloko te bamiso bayemba banzembo basuiviste or ke ntango oyo ningo osala likambo soki olobi likambo yango soki moto atrove yango bien so moto amoni yango mpo occasion ya asala yango asali ya soki mpe amoni ke ye alingaka asala yango abangaka to atunaka eyokende ndenge nini. Par exemple, la chanteuse de la musique facile, la reine Zélie Show, soko tali modèle aussi la musique,
c'est que abana okansango avant. Donc, alandi Karine ite. Même aloba Karine, na Karine nenga bandaki miziki, wana c'est et pesaki Jaël show courage. Po Jaël show, modèle musique était tilelo. C'est que déjà na famille, basola de musique. Bazoa déjà ba idée wana avant Karine Mokonzi. À partir de Karine Mokonzi kaka sali carrière, Jaël alandi, pe Jaël lelo yo, yé mutali la chanteuse. Karine Mokonzi azali, femme au foyer. Moi c'est du bal. Pe aza toujours na musala na ye, ya journaliste, animatrice, humoriste. Pe aza na empire ne la Chine. Karine Mokonzi asalaki je, alobaki po batu va considéraka n'importe quel mwasi o azali personnel public, ezala musicien, ezala musicienne, ezala journaliste, n'importe quel mwasi kaka ata yembelaka nzambe azandumba. Alors Karine Mokonzi amitiaki na loposo ya kondima toza bandumba. Brusquement, grâce temo abanyango pe sérieux, mura pa komo teka yi kitoko, atikala pe na business wana. Totali makambo mate ya nzambe awa, toyebi ke Yvette akane mwana pasteur, toyebi pe kaloba pa na bango basambelaka. Toyebi pe ke autaki soki France, azongaki, tomonaki bina ba vidéo na l'église. Donc, toyebi déjà akendeke na église. Mais presque makaka boye, mosala nzambe. Azokoma mosala nzambe. Aza déjà na communication. Ambo. Donc, mbala mo azokoma mama pasteur, nana comité mazokoma. Audace mona na vision. Entre ta Karine Mokonzi, ye, abonga magi poazala. Tazo bonga matisiko poazala. Nani? Mingi ya kolobeza te. Réconciliation eleki malamu. Boboto bondeko. Bondeko esengo. Esengo tozala malamu. Bongo te ya bongo. Ciao. Oyo babanda s'attendre nango te. Je sais pas avant na kota na ba suba simande balobaka. Est-ce que avant salango avant boyoka na non bino mibale ozwa ki no bataille ya kosolo ndeza o asolo na la Chine o asolo na ba américain non ezala qui préparé te ezaki préparé te bon après wana ba retomber aussi oui na je va retomber belé ange terminator asiliki aliaki kutute même mort na ba américain ba tous ba quitter ba groupe qu'une néné a quitté le groupe. Mais bon, tu as bossé, tu as quitté le groupe Raïssa Pindi. Non, c'est qui? Non, c'est pour ça les locaux, mon corps. Pépécio qui m'a dit que ça valait la peine. J'ai fait ma vie pour faire plaisir à celui qui m'a racheté. Je fais pas ma vie pour faire plaisir à un humain. Okay. Sinon, ceux qui ont volonté à Nzambe. Nzambe a convaincre les humains de se soumettre à la volonté. Mais ceux qui ont volonté à Moutou, Nzambe a contre eux. Un jour humain, on a balouké là. Pour Moutou, balouké là, tout est à Nzambe. Mbatounio, sozo mona l'homme est failli. Donc, on a contre Bangote.
bato basiliki, c'est normal. Par rapport à Bango, il fallait na Bango, il fallait na sala conférence que vous voyez comment. Si on a bien qui Bango, c'est l'eau, na Bango, là, c'est l'eau, problème na Bango, bazan, peut-être contre Karine, bato sous la ligne Bangote. Bato misusu kutu peut-être peu belé, balinga bate kosopa yo bwana boy. Or nga nota la kosopa ya batute. Nga nota la volonté ya Nzambe o nga la kosala, nini ko déclencher na vie spirituelle nanga, pe nini ko déclencher na paix de vivre la vie réelle nanga. Parce que j'ai une vie réelle à part ma vie virtuelle. Des fois on va un mutu boy, ça fait fait. Je n'ai rien à voir avec la télé hein. Mais là tu es sur ça bon sous boy batou. Nature ils ont enseigné que si on peut payer à bouer, nous étions dans ce qu'il y a boué. Si on peut payer à bouer, nous étions morotés à bouer. Donc, et là, on a ce qu'il y a mis ensemble, il faut respecter Onzamba. En tout cas, merci beaucoup, Ange Terminator, vraiment, Ange Terminator, Babi, écoute, les fâchés. Fâché. Donc, Ange Terminator, le non, pourquoi ça? Parce que il m'a roulé Miguel à mon âme. Ouais. Maman, il faut aimer l'homme la vie, tous un bateau, pour rien, tous un bateau, pour quelque chose. Donc, les gens qui t'aiment pour rien, ce sont des gens qui ont battu là. Parce qu'ils ne sont pas trop dans la vie, tous ça, ils sont trop rares. Donc, mon pour rien, c'est lui qui t'aime, sans raison. Donc, pour quelque chose, c'est que c'est pour quelque chose. D'accord, Yvette, merci vraiment pour tes réponses. Mais, pourquoi choix n'a eu être bossé avec Karine? Donc, c'est que aux Akina rancune n'a pas de béné. Avant Karine, aux Akina bien à Karine, aux Akina tout sur le ballon, n'a pas honte, n'a pas honte colo. Mais il n'a pas sali que choix n'a eu à mouton bosso Karine Oyo, au monique non par rapport à ma bosso sala. Et c'est que y a mouton bosso sur la naille. Oui, parce que tout le monde sur le ballon, que non, Lazare a peut-être un problème na bango ou quoi. Namoni Moutou a un niveau à Karine. Pourquoi? Parce que Karine, c'est une copine d'enfance. Le christianisme est aussi un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit, c'est la patience. Le fruit de l'esprit, c'est la bénignité. Le fruit de l'esprit, c'est la tempérance. La tempérance, c'est un fruit de l'esprit, mais qu'on soit dans la tempérance. Donc, quelque part, tu sais, le fruit de l'esprit, tu es obligé à l'île, tu sais, qui ont un baningité. Alors, ceux qui ne se rendent compte que quelque part, il faut la réparer. Alors, c'est ce que je venais de te dire que si quelque chose te donne la paix, c'est que ça valait la peine. Merci, vraiment, merci. C'est quoi le parce que ça vous ont déjà. Les besoins à niveau. Quand on va se dire que c'est excusé ou d'autres qui vont faire avant. Oui, je dis ça. Ce mouton quitté groupe là, pour toi quitter à Longo américain. Pour la solina Karine, c'est qu'elle n'a jamais fan nanga, elle n'a fan ya rando ya ngana Karine. Ou soit azalaki abande ko ya ko silisa ba problème na ye na Karine na ko se consoler nanga. Ou soit aye ko régler ba compte ya makamna personnel a se peli nango siko et pas nanga parce que ngana Karine toi qui na problème parce que ngana Karine to déplacer na la qui ba limite na peut-être c'est ngala ngwana. Pour fan nanga ozaka fan nanga je dis ça fan nanga ozaka fan nanga na yoka na Karine ou pas fan nanga ozaka fan nanga fan na confiance longue fan na confite pas sola la waze quoi fan waze quoi longue fan waze quoi te pas waze quoi sola la kofi fana jiba longue fana jibe te po jiba bete concert na wenge fana wera longue fana wera te parce que wera zaki na jibe ozala fana mutu te parce que ça a problème na mutu c'est que zaki ne fani ya rando wana ozaki fani ya problème wana au moment où ngata on na rando wana ngande na pete ba bisa bino te que buzz zo apé mutu moko to lo balanga ya télévision que soit buzz za ye azala paix non buzz za na pete maman alors mutu nyonso aluka kimia parce que même la Bible dit rechercher la paix. Bible écoute le lobby que bon luka kimia mutu nyonso sans ça personne ne verra Dieu. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Je le sais, toi tu sais,
peut-être okoto des questions pour la bateau bazotala nayebi jour à liboso na mona Karine te na mikuta nayebi Karine c'est déjà quelque chose. Karine c'est une copine oto bandi na na bomwana Karine tola lesika moko Karine tolie sika moko Karine tozanga Karine tozwa Karine donc Karine aza ndenge moko te na bato nyonso okolo balanga na sima ya Karine. Peut-être après Karine okotangela peut-être Peniel. Pour Peniel azalaka peut-être azalaka oui belle-sœur auto vandaka na e o peut tozala ne ba problème par rapport ya comportement na vis-à-vis ya grand frère na biso. Parce que niveau na niveau eza ndenge moko te bolingo pe eza ndenge moko te ba souvenir pe eza ndenge moko te ngala Karine makambo to viva eza ebele eza pe makasi koleka makambo oyo tozo vivre lelo ba rancune na biso oui c'était fort c'était très fort mais eleki bolingo oyo biso tozalaki nango te yango moni même après 2 ans to surmonter yango to surmonter déjà makambo ebele mais oyo ezalaki makasi mingi parce que yango ekotaki bato ekotaki baparents ekotaki réseaux sociaux ezalaki vraiment makasi na blessa ye ablessanga. La Bible dit le pardon c'est une puissance qui libère. Donc ceux qui déjà toza libéré tozonga simate muto aza libéré aza muto azalaki esclave. Quelque part tozalaki esclave ya péché moko boeto ya rancune moko kanga mutu donc tema okanga elizita okanga do otambola fardeau yango mama Charlotte obaki soko ozotambola fardeau eza pasi po omona mone na Nzambe. La Bible le confirme. Total la Bible na Jean 8 35 à 36 Bible lobi mutu oyo aza affranchi nde aza réellement libre. Est-ce que omoni mpo ozala affranchi mutu aza affranchi aza oyo azalaki esclave parce que okozala esclave te ozala affranchi après affranchi nde ozala libre donc eza na baétape ya kosurmonter. Donc mpo na ngai j'étais esclave ya lisumu moko boye to ya eloko mo bokangela mutu moko kanda na motema donc ntango okanga kanda na motema eza da lisumu. Alors la Bible dit tous ceux qui pêchent sont privés de la gloire de Dieu. Ngana olinga te nazala privé na gloire ya Nzambe juste pour na kanda ya mutu moko aselanga pe bolamu une fois na vie. Alors what did you way yo what did you way what did you way what did you way yo what did you way what did you way what did you way munakarambe what did you way munakarambe yo azamambo azamabumbo azamambo azamambo azamabumbo azamambo munacharama camarade ya pomwane likaka tangu mosusu bondeko totamboli biso mibale tomonani pai nyonso Kinshasa mobimba na Kinshasa à ta distance à portée kabola biso te interneti ata bachinois to baaméricain bakabola biso te camarade ya bomwane elekaka ntango mosusu bondeko toswanaki tobunda todiskita mpe tobuka porta cuisine tokabola bisengo tokabola makambo baloba na biso tolokaka ensemble na famille
na famille esi balemba biso. Je suis touché, Fatimata, mais je te pardonne. Oh ma belle, oh ma belle, ta façon d'aimer, c'est pas joli, c'est pas gentil, pas comme ça. Ta façon d'aimer, c'est pas gentil, c'est pas bien du tout, Fatimata. Susanna Coulibaly, Susanna Coulibaly, Susanna Coulibaly, Susanna Coulibaly. Ce qui fait de moi je te donné tout l'argent, je t'ai donné l'argent pour payer les loyers, pour acheter tes bijoux, pour acheter tes panneaux. Quand je t'ai donné toi, t'ai donné à Moussa. Regardez-moi faire, Susanna n'a pas confiance. Susanna Coulibaly, Susanna Coulibaly, Susanna Coulibaly, Susanna Coulibaly. Ah, Susanna. Demain, c'est la fin du mois. Demain, je te donnerai l'argent. Moi, je te donnerai l'argent pour payer tes loyers, pour acheter tes bijoux, pour acheter tes panneaux. Ah, Susanna. Susanna n'a pas confiance. Félicité. Mwana mwasi suka beauté pe. Oya lelo. Obebisi mokili awa. Oh. Na mopanzi. Tala elenge ya paraiso. Na mipesi. Nyonso se na yo. Félicité. Mwana mwasi suka botende. Oya lelo. Yobebisi mokili awa. Oh. Na mopanzi. Tala elenge ya paraiso. Na mipesi. Nyonso se na yo. Félicité de yuyui. Motema ya paraiso. Mabanzo mangai mayoe. Makila matambolie. Mabanzo nanga nayoe. Makila matambolie. Elongi nayo mamae. Se angelouye. Soki utalinga ye. Maele masilinga. Para fifi. Oh, dieu. Para fifi. Oh, dieu. Ilongi na yo. Fifi ye. Epesinga ye para e. Para fifi. Oh, dieu. Para fifi. Oh, dieu. Minu na yo. Pauni pensa. Oh.
para fifi. Oh, Dieu. Para fifi. Oh, Dieu. Elongi na yo die. Epesinga folie. Para fifi. Oh, Dieu. Para fifi. Oh, Dieu. Minu na yo mama ye. Naduki nalembi ye. Para fifi. Oh, Dieu. Para fifi. Oh, Dieu. Réconciliation. Ngai mwasi bakobenga bondowe. Nasalaki makwela pe na divorce. Nakoluka ngoze nome oyo akolinga ngai. Oh baba. Mobali nabalaki bandeko aboyaki ngai. Po basala ngai koma na elongi. Mbula sama pe na makolo na matama. Nakolataka zikida po na mibali yo. Po balulaka nga. Nakolataka zikida nadendelaka mibali yo. Po balulaka nga. Iye mobali bakobenga papa bondowe. Akuzola ntima bakolinga ye te. Akopesa ye falanga po alinga ye. Akosalango lubasu na soki bampangi ye. Akolataka ntsadisa fo jene mawana ye. Ngai ndumba matadi basheri bondowe. Nakoteka tanga wisi na zando bampangi ye. Nasomba zikida. Nakoteka balongwela. Nazali ndumba bapompe yere bakolukaka ngai. Oh mama. Ngai mwasi ya mpaka ya sheri bondowe. Nakotaka miziki na bingaka te. Nayoki kuna balobi nakomi mpaka. Nafongoli nganda bakwiti po nalesaka bashushu. Mama. Ngai nakoluka nanga sheri bondowe. Atutela ngai makemba ngai nalia mosaka. Bodumba bowe bazuwa ekozalaka te. Bondumba ya bowe bazuwa ekozalaka te. Nakuzolaka bampangi po na muzungulake na falanga. Mama ye. Ngai nasalaki makwela pe na divorce. Kombo koba pesi ngai sheri bondowe. Ngai nabalaka te nazali na ngai ndumba. Kombo bakobenga ngai sheri bondowe. Ngai mpaka bondowe nakodendela mibali yo. Zikita nakolata na loketo. Sikse bandeko. Ngai nasalaki makwela pe na divorce. Kombo koba pesi ngai
chéri bondowe. Ngai na balaka te o nazali na ngai tumba. Kombo koba bengi ngai o chéri bondowe. Ngai na balaka te o nazali na ngai ndumba. Kombo koba pesi ngai o chéri bondowe. Ngai mpaka bondowe nakodendela mibali o. Zikita na kolata na loketo sikse bandeko. Ngai mpaka bondowe nakodendela mibali o. Zikita na kolata na loketo sikse bandeko. Oh. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.